tokende sur le terrain pour nous vérifier concert les annulé toté tokei to moni mon écran que concert ezali vous comprenez concert ezali émission c'est nini ekoti et va comprendre que émission ekoti ba yesiko au moni bato ba message na promotion ya makiona ba promotion ezalaka ke non azobeta lisolo ya lukuta pona bato balamuka siko ekangi na ngote parce que moi déjà au dembo yo salaki ekanga déjà Ken Piana alobi ke basolola na Ansi Luzolo ayebisa eke mwana ana azalaka mwana ya Karine Mokonzi te mais tout mona sou Karine Mokonzi azo publier vraiment to ebite so to bozolinga amitika la mutakala je sais pas mais tout mona pena ke parti nyonso na nzoto aza ko chango na réseaux sociaux na zemi ya munene so hotel elongi Sandra ali na mutu mafute betio ne longi yo yé miso ezomona na koto bongo ozomona na miso donc mafuta wana eponaki ba place donc ezuba koto nyonso tout etiki miso etiki na koto ya suki awa etiki kingo donc mafuta moko na matoi normal en plus quelques jours ayoko sala pe émission siko soko yokelanga Karine Mokonzi oyokeli ngai mais ono yebisa yo soko za mama ya solo oza na posa rotia vidéo ya zemité oza na posa ya rotia photo ya zemité okenda maternité point barre siko lo na mona na mabe basi bazo silika parce que Kofi a pesa bango merci te Kofi il chantait uniquement pour ses femmes parce que Kofi c'est un vrai flatteur Kofi a bien flatter moi aussi que ba proche bazala kaka ba proche otozala bango et cause à moi sola la ranaye a robeta au désert mobile la ranaye a robeta au désert mais yango pesi yo te ke lokola Ansi Luzolo mutaloba ki yango yo soki pe libumwazemi oke rotika yango et bongo soki ba loki libumu na o era na oka ba voice na ba ki marambo yo bon na souhaiter que ba bon rétablissement après un aéro bon na siko ba photo komi robima ba photo ya image ya brûlure ya pelo mo mukongo nanga muto alobaki ayebi dembo azala na dembo on comprendre que ba polo ezala mukongo nanga ezika ngana zika na mukongo mama biso habité na sa ba je na okosa ba latanga chemise ya uniforme nga wala na lycée to bongisa na ziki na okende na olela mama biso habité na sa bon pona na kende classe T njoka moto epela nga na mukongo merci beaucoup eza bongo ezaki mais libala Kofi wana ezaki libala te ezaki clip libala Kofi ezaki libala te ezaki clip parole nga na lobela na Karine omoni peut-être abota mwana na yaza mutumuke omoni so abotaka mwana mutumu neni vous comprenez bano baza mitumi neni wana soko bimisi mutu na eva o senti que ba passo lui même sous 5 cm koto 5 cm koto 5 cm koto ba katio vraiment 20 cm ya cercle Arnold Mfuma mbote na balandi nyonso o balanda biso na chaîne na biso ezanga moko molobeli na bino pele Mfuma na lobaka garçon de disque Congo Libanga TV bo s'abonner toujours na sima caméra na so toza bon na Arnold Mfuma oyo asimbi machine na biso merci na bande ko nyonso bo senga kinga pourquoi otiki dembo pourquoi qui passe sous dembo wembo Flairmont HDT nyonso eloba malelo a surprise na bino yango lokola toujours moi ya ba mama nano silité yango na préféré lelo nazala na ye dembo wembo mwasiya au succès bino. Bonsoir Dembo. Bonsoir Pelé Mfuma. En tout cas ça fait longtemps na monioté ça fait plaisir pour moi d'abord na monio lelo liso. Nga pena na sengo talaka. Batu ninga pina yo bokabwana na leki na yo bokabwana na serna bokabwana na ndeko na bisie kasi senga o tester pe batu mususu comprendre oyeba na valeur na esiko bi leki na nga pesa nga valeur o batu mususu ba odembela lelo te ba odembela na ki ba professeur ba bimi bandi na ki na ba professeur ba bimi Marlène alobi ko mi professeur mais na yo ka yo reste ka kite obandi nga mutu na banda sende di bango bazalaka te bazaka na banda ku Dembo bandi on a biso solo pembe ya mutu a professeur na zate tokomi kuna ndenge te tokomi ka surtout ni question nga pe la répondre Pelé Mfuma et que na bon moment de la femme ba mote la public oh meilleur dio elo kwango bozela ki ya Pelé Mfuma na Dembo wemo
Merci Dembo Wembo. À part sa santé. T'es santé bien, maramou tout bien. Donc, na privé tous à la biso. Oui, aux amours na bino. To comme na biso presque na suka ya moi. Yango mona ike na lobaki ke na kutana na yo. Pona koka okeno na moi émission. Ok. Parce que bah information est belé. Mais to betaka moi dio moko ya vite fait. Pona ocp ça public ba mona ke ngana yo to toujours na contact. Et t'en fous ba question ça la réponse ça nga hein. Toti komona ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Sandra. Sandra Lina Ouazaka danseuse na kati ya BCBG Bonjour ya Papa Chéri Jibé Piana. Après à Kendaki na quartier la terre ya Kofi Olomide. Ati ko sala accident moko azali kolamba diku abwaki biloko parce que ezalaki ke abwaki biloko na mafuta echauffaki makasi esali retour na elongi. Après avoir ayeko senga pardon na ba mélomane na ye na ndenga blessara Kofi Olomide na Papa Chéri Jibé Piana. Est-ce que accident wana ezali pona Papa Chéri Jibé Piana to ezali pona Kofi Olomide? Bon, merci tout d'abord dans la question. Merci d'avoir mis ça dans Biso vraiment dans Congo Libanga télévision. Merci à tout le monde vraiment. On écoute une émission. On a vu que Dio Bozilango trop et trop. Attends une fois par semaine, attends une fois par mois Bozilango. Mais il y a occasion où ça likioto pesabino sous Dio. Alors merci d'abord la première la question à notre tuninga pour na Sandra Lina. Déjà nous souhaiter bon rétablissement et Sigazali. Mais Eria Lobaki, imagine na mona ki on première fois ndinga lobaki o aziki ndenga expliquer ki moto mataki ndé moto matarawana et betaki nelongi. Na oka ba voice na baki marambo yo bon na souhaiter que ba bon rétablissement. Après un héros bon na siko ba photo comme bima, ba photo ya image ya brûlure. Ya pelo mo mu kongolanga. Muto alobaki ayebi dembo. Azalana dembo on comprendre que ba polo mo ba polo ezala mukongo nanga ezika ngana zika na mukongo mama biso habité na sa ba je na kosa ba latanga chemise ya uniforme nga wala na lycée to bongisa na ziki na okende na olela mama biso habité na sa bon pona na kende classe ti njoka moto epela nga na mukongo na zika na maya moto babwa la kioma moto to maya moto daki kende ta mulakanti nde na kan ezalaka to sala mulungo ya nini maya moto babokela nga moto ndenga baje monde za na lataka mayo ya nylon. OK. Maya moto ena ndenga etena ko tuteke oke ba sopeli nga boye na zika non donc maya moto neza ka ndenga baje na tongo asopeli nga maya moto na kota pe douche normal ebika ke na mona ka eloko moto après na koti na bimi na douche na koti pe na kepa na biso na ndaku na lati pe uniforme. Mais na uniforme de la teki uniforme yana na mona kaka elo moko bien te. Maso abi o sala bon pour na okende classe te. Vous comprenez? Odingo ki manoka classe na mayo. Siko ena okende na lycée. Siko na yoka moto. A contrôler ki ote tant je sais que on passe maman contrôler ki ote. A contrôler ki te. Tela ka biso ndako kanga na lycée te. Donc na de façon na kende na lycée. Soit na sauter ka mur. Na kombi ba mona na classe na biso. Sauter mur maman koti na la koti na classe na biso. Soit na baluki na ndenge ya clôture porte normale porte principale omoni ena yoko kende na simbika uniforme boy nazo ka beti na ka beti siko madame Lubambuka bana lycée to bongisa wa bien madame Lubambuka avec le roi DD des disciplines ya lycée to bongisa ayeko tombola nga uniforme abi tourne toi na mo dirait ba mai yana sima mukongo na era yo tombola nga uniforme na single na lataki. Mais yo za rozika na mukongo comment tu t'es fait ça bon zo ya classe ba ebite ka yo ziki na mukongo mama so pe al sukula ki pe akie musala vous comprenez siko na ko longwa na ba ke mama so azate ba chini tata mama so na ndako azate ndene yo longwa na ke kan lwano l'hôpital à kan lwano nda parti hôpital à kan lwano nde papa moko mongo aisa maso habité o eza ba traitera ngo na nini ba biloko ya balinga ba tianga ba nino ba pola lapin habité bo tia ba pola lapin te bo zoka liputa ya super ba tumba liputa super ba sangisa na mafuta ya sangisa na njete mo uta na ngombandaka ndo mona mukongo na ngeza couleur o elinga eza couleur o te ba pakoli yango apakola ngo pendant 2 ou 3 semaines nde potane ya gosila siko ngana ya hotel elongi ya Sandra Lina elongo eziki mafuta na moto. Oh mafuta ezaki mafuta ya distance te.
parce que brûlure ya distance na ya pembeni boye mais oloba te miso wana nde eza boye ekota na kati ti mpo mafuta soki matio ebeti oyo na elongi boye yebisanga yo moko talaka Thomson déjà ya pamba ndenge ezalaka soki otie tiolololo ndenge ezalaka soki etetuki liso so etetuki déjà mafuta wana ebeti yo boye na elongi ndenge moto wana ndenge emataka ndenge alobaki moto emataki bamoko ere alinga tia nini moto wana emati tosola liso tosola boya Sandra te tokosola biso katikati elongi na suki omoni awa ezala te parce que mafuta emati na elongi pe en plus ba awa tu ya banzoto awa eya mafuta parce que brili elingi eya boye mais oyo toomona wana elongi yango place wana rejoindre Ken Piana mso aparolaki biparola na ye ebebisi elongi ekekaka na système nde ezalaka ke lokola bango bata batioko bata baproduit omonaka aparolaki eloko moko boye eza mpona osemoke na ye te nazoexplike parce que ngai na te parce que ngai naleka donc ngai nazika mokongo eza ya obeta lisolo te foto kutu nakangaka ya ozika mokongo wana maso apasola yango abi okotika na basouvenir oyo ayo ezalaka ya mai ya moto mais wana eza mafuta siko mafuta donc kozika nango ezala ndeni kozika nango ezala ndeni parce que eza lisolo mosusu bato babetaka yango bakanisaka lokola bazobetela nini bato bazika na mafuta baza wana bakolanda babi oyo eza kozika elongi ya mafuta te oyo eza kozika ya mai ya moto te ozomona parce que bato bazika na bamai ya moto bazali bato bazika na carburant oyo eza ke esa sepela moto bango bazika bazali so okotala elongi ya Sandra ali na mutu mafuta ebeti oyo na elongi yo ye miso ezomona na kote oyo bongo ozomona na miso donc mafuta wana eponaki baplace donc ezwi bakote oyo nyonso tu etiki misu etiki na kote oyo ya suki awa etiki kingo donc mafuta moko azwi na matoi normal en plus quelques jours ayo kosala pe émission sikoyo donc aparolaki basavo na ye bambi na ye ndenge aparolaki ezikisi ye elongi yango wana aye mpona baambi te babiloka bambi te eya mpona otyola ye te bakomisa biso loka bazuba moko boye omoni kongola loka azalaka moto ya mawa kongola ayokelaka na mbanda nde mawa ozomona loka tozalaka bato ya mawa Sandrali na mawa mawa aziki ozocomprendre mais to bazoba te quand même toza na bamédecin toza na bato batanga toza na badocteur bakoki koanalyse blessure yo ya okosa bato kolobi ke o naziki na mafuta tandis ke bato bazika bazali bato bana bapase bapota nga tino naza na tache mona mokongo na ngawa donc esengaka hydratation makasi mpo etikanga mwana elembo te mana nda okwanja na oyeba te ke place na okwanja wana nde eza place poto ezali toloba nini c'est faux ozo comprendre alors wana etikali nga mpo na nga ya déjà lukuta mpo na korejoindre le pardon ya JB Piana na pardon ya Koffi Olomide rien à voir. Pourquoi demander pardon quand kasi une personne nalobi ye non makambo to ekoma na vie rien à voir to tika koleta ba misa batu na ba JB Piana ba charge mutu atindaka ete akende komi komisa danseuse et pas JB na et pas Koffi Olomide babiloko ezalaka ke ye moko ayaki na makambo ya mwana ntuka et pas JB ye moko ayaki azo réclamer ke o te nga na kanaka na botata mwana na JB boye na boye mutu atinde makambo wana aza te des mois vanda na ye des mois kamora biso ba congolais tokoma na niveau wana ndenge nini parce que biloko mosusu atandoki asala yango te ba formule mosusu o congolais koma nango ya kimuta ya mabe omona ata ndoki omoni vrai ndoki mutu mazaka ndoki asola pumboka na butu ye moko kuta asala yango te makamo aka mutu normal oyoka esala yango kokende kotumbola bato kotumbolaka te donc yo otumboli mutu na janvier opakoli mafuta na otie tioko na yo na zela otumboli JB na nini na 2025 na 2025 otumboli JB na Koffi Olomide na 2026 yo tie tioko na yo ezikisi elongi oye kosenga pardon siko na paramètre nini en plus na bato ezaka message na okangaka parenthèse moko na fungoli na kanyon mpe mbala moko bato bamesala kofinga bamusicien bato bamesala ki o ngai boye musicien boye na boye yo wana oke na rando bato na Koko Madera so akenda wapi oyebi Koko Madera afingaka mama na Koffi après ya kosala accident Koko Madera akenda wapi bayebaka te soki azalaka na poto to azalaka na Kinshasa
bana bandal nayebi te soki bandal ukitambo bana bandal bayebi Coco Madera, une grande combattante ya Paris. Coco Madera avanda boye na kati ya lupango eza te ke eleka na sa pont, lupango batonga ngo te ke autoroute eza likolo lupango na bango na se, balabala eza musika na esika ya vanda, mais mutuka esika euta na ndenge ekata ye likolo, ba image nayebi te so ba image ane ezalaka kaka ti lelo na ye moko esika vandaka agira amilobelaka soki mpe nini toyebi te, mais to se repérer na histoire ya Coco Madera na bato nyonso tokomesana koya soki oye kosala analyse na yo sala analyse, critique ezalaka nango normal, tout le monde akozala pour bamusicien te, mais ya koya ndenge ezalaka ya kofinga ya kokundola na makambo efalaki pa na makambo ezalaka ke oki kotouche esika oyo batushaka te, esika oyo basimbaka te. Bolanda exemple ka ya Coco Madera, histoire ya Coco Madera bokende koluka epo bino bozwaka ba actualité na pesi bino actualité na pesi bino sumusala bokende na ya zobozi zobozi na ngola ngana obeta ya kisasa ngana uta kisasa na ya poto, ngana kenda bangola te bata bangola babeta makambo bangola ngana na uta kishasa bongo ya Rafitu Mbappé ba histoire tout na lobby bango bakenda ba bangola batamboli tambo mboka ba Grèce bani ngana tambole sika mote donc ngama sona beta ezaka ya deux pays na beta ya Congo na beti ya France omoni. Donc basi repérer na histoire wana bakoteyama surtout bana basi ezala te ki o Sandalina o yemoko pasteur Denis Salobaka makiona na makiona yemoko yebi loko ekomelaki ye moko yebi pourquoi zo senga Jules Mpiana na kofelo mide pardon susu pardon musu zo senga bango wana eza par rapport à ziki elongité peut-être conscience na ye Monique makambo na sala président na Jules Mpiana makambo na sala kofelo mide, donc conscience na muté et elobani ke asenga pardon peut-être ça rien à voir na makambo ekomeli. Donc voilà, on a un bagay ngwana na bato ba finga ba musicien ba se repérer na Coco Madera moi na poto ya tongo, mais lelo histoire ne beta mali susute en plus atika na défaut na likolo, mais tolo bake ko senga pardon wana e bimi lokola ke papa Chira ebi makambo wana nenga ziki to ko felo mide papa Chira zo leba fufu na makambo na ye azolata ba yoji na ye Koffi Olomide yewana azosala tour du monde azosala tourisme ye na mwasi na ye na Cindy Leker yo yo zo na makambo yo faut se concentrer na yo mo ngana comprendre raté o esila o ekabwana fais ta vie. Merci Dembo Wembo ezaki bongo Dembo Wembo mwasi ya mandefu. Merci na Guy Masamba Bakidi. Dembo Wembo nini susu azaka mwasi ya mandefu. Ben azaka mwasi ya mandefu. Dembo. Makambo susu ezoleka na tosali na biso to clôturer na biso Ambassadeur Lina. Makambo susu ezoleka na réseaux sociaux. Parce que moi moi ba maman to ke na biso na suka. Comment na bandeko na yo basi ba ser na biso lokwa ba Magali Lomanga Magali Lomama ba ser na biso lokwa ba Karine Mokonzi parce que na ba âge biso toza ba mikolo mais bazaka bandeko na biso basi. OK. Comment na ba sortie médiatique na bango ko fingana na réseaux sociaux que Karine ndenge Magali azoya tout le temps que Karine abotati Karine mwana nazalaka mwana na été toujours mon appel tout le monde équipé yemoko pe comme on est Ken Piana alobi ke ba solo na ansi luzolo ayebisa eke mwana na azalaka mwana ya Karine Mokonzi te mais tout le monde a sous Karine Mokonzi a publié vraiment tu évite sur bozolinga amitika la mutakala je sais pas mais tout le monde a pena que parti nyoso na nzoto aza ko chango na réseaux sociaux na zemi ya munene c'est vrai na poto bayi barape bana mwana na ote akomi mwana na o. Bon woni elo wana sujet wana est très sensible hein na habité bato ba commentaire parce que ba telemeli yango penza bato ba commentaire bato ba commentaire bato ba partager ba bloga bongo ngai parole ngana no lo bana no Karine omoni peut-être abota mwana na ya za mutumki hein omoni so abotaka mwana mutumu neni vous comprenez bano baza mitumi neni wana soko bimisi mutu na eva o senti que ba passo lui-même sous 5 cm koto 5 cm koto 5 cm koto ba katio vraiment 20 cm ya cercle je pense qu'on a 5 cm li douso aboy
mais bakati yo babakisi siko 20 cm pona mutu ya mwana na munene bima na ndimite makambo ezoleka lelo o magailo mama oloba Karine alinga asiportant po alinga raisonner kaka mwana wa mutu munene kande na bota eboy o ba pasolanga na olinga mutu asakane te comprendre na olinga mutu asakane te message nga na opesa Karine si réellement oza mama ya mwana si réellement okoma mère makambo tout o tolérer ngote o permettre ngote parce que o batu ba finga yo mbuma ni nguba bakalinga ebotaka te o mokile finga yo alors ba pesu yango boye ba pesu ozui yango o tenir yango 9 mois na libumu 1 an 2 ans 3 ans yaya ataka ke beti likolo ataka ke ebeti loba mabele fungwama bino tubo dinda na kati comme ça histoire esili tant que likolo na se ekutani te mwana wana opesa ye batu te parce que ce que ça kaka sujet wana yango batu bakenda kotala ba compte na yo pour na yo zo quelque chose na fin du mois ma chérie wana eza zéro tu n'es pas une mère moi si ata o aboti te mais tant que azo porter mwana na ye bana bandeko na ye bana mobali na ye ozakaka mama pour ce ozaki mama te mabele ya tolo lingaki limwa omoni mwasi abengaka mwasi eza mwasi akenda maternité kaka te mwasi nyonso to aza na mabele na tolo mabele ezala ya kokweya ezala ya kotelema bayebika yo oza mama oza sexe féminin obota te oza mama nga na kozwa mwana na ngai te nde na bota ye wana na kibo mwana nyonso tu nde na bota ye wana na ya kopesa ye na plateau ya bandoki ya réseaux sociaux même si eza esika nga na futelaka ndaku nasalaka boye jamais nakosakrifie mwana nga te parce que wana ekomi lokola onde mwana oyo Karine azalaka na ye eza lisusu mwana oyo abota te bakoremplace le mpe mwana ti ekomokoma ya solo te baremplace le mwana na ndenge mystique ok omoni parce que monde eza compliqué kaka ndenge azwaka photo bazotia ye moko bavideo azosala monde ya mystique eza kaka bacongolais te eza kaka na nationalité congolais te eza na banationalité ebele bakozwa mwana na wana polémique nzoka oyo obokolaka wana mwana na yo te ekoma deja eloko mosusu mwana no akenda kala bazwa ame na ye kala bazwa nyonso ya ye yo obokolaka kaka eloko mosusu omona obokoli mwana makambo na mission na bango ekoki mwana okomi par exemple na ba 15 ans ba 18 ans allez makambo ebandi parce que yo moko moto osala nini osakrifie mwana na yo parce peut-être wande kolela baofinga ke obota te parce ezalaki baningano babali baboti yo bali te oboti te yango oluka nyonso tu mpo o accomplir esengo ya suka ya mwasi moni mwasi atosombeli bandaku atosombeli ye nini tant que honora ye te ovandisa bato te de famille te ata na mbongo ya mwasi mpo lelo ekoma kaka o atoki kobala mwasi ata bayebi ke mwasi ana azalaka na mbongo balobaka mwasi moto abala ye ozomona ata ya bongo mais ozwa esengo ya suka mwasi obota okenda maternité na suka na yango oboti donc wana eloko te ke osenga esu nzambe ekomaka nini nzambe merci mais ya kozwa mwana na plateau otieli magalilo mamobike zwa ali okomi kosala bavideo okomi kosala boye batemo bamonaka na zemi ya lukuta o fibrone soki obota ya solo nga na oloba nalobika soki obota ya solo mama moko te akabaka mwana na plateau à moins que ezala kisa mbongo parce que kisa mbongo nde toyebi ke motu akeluka mbongo basengaka papa na mama basengaka na mwana omoni biloko wana basengaka yango wana lokola papa deja akufa otikala na mama na mwana ozomona lobe ezala bongo mais soki ezaka ndenge bato bazoloba ke o nini wana eloko ya répondre bango te wana eloko ya bimisela video te ke o ndazalaka na zemi ekokendaka maternité moto asimbelaka likolo azala te moto alobaka ke likolo na oyo ya batie boye bapandi mpona mwana bima moto azalaka te
muta yokela pasi azate muta simba pasi ya yobi misa mwana Karine azalate okosala ba débat londe osala donc muta simbeleka par ba docteur na lobi muta simbela pasi ya mwana ya maternité azate OK muta simbela muto libele te ke ozoko komelisa mwana libele te simba boy azalate te photo sur la pembe omoni mutu so azoya bazoya ngo lokona particularité non toi ba mama nga salanga nyoso to mokili salanga nyoso ya mokili nga ya na ngai mukolo abetaka mwana nga baki pilipili na salaka 5 ans na solisaki te mais na sombela roba mariage pona nini okopinir mwana na ba façon moko limité parce que mwana ana na yebi mkono mona ete okopa kule pilipili te quand même kasi donc na yebi mkono mona ete tant que na yebi mkono mona ete punition ko kozala exagéré te nous ba limite muta finga mwana ngai afinga ka dino mwana afinga lo ba blague boy ayebelo ekomela ye ayebelo ekomela ye na bisi ata na sala ngati bola mona sala na sama belé donc muta wosimba mwana ngati réseaux sociaux ça la part des choses donc on protégera toujours moi ngai na protégera oya donc mobali na nga na protégera ye yo ato ene balé ndenge nini wana eza donc wana eza trône na nga elle lobaka demba yo mwasa mandefu la reine de son trône donc wana eza pouvoir na nga eza mboka na nga donc mwana na ngai mobali na ngai mama na ngai bandeko na ngai kosala no RRT yata ya lisu moko parce que ngo mona na katanda kuno te na ko loba te moni awa na yaka na ndako na sala ka bono sala ngote mwana ba protéger combien de fois protéger mwana oyo finga makisita mwana oyo finga makisita lelo yo komi ko kabaye na plateau plateau ya mapa ozo kabaye boye boko ndima ko za mama ndenge ni parce que bazo mona ke bazo me mona terrain moko boye o eza ke yaya te nga na loba te to finga ka lia kisengiti afungwela sindile ke ba porte ba nini balobaka ni yalo banini bato balobaka nini eza pona protéger bana na ye abone mamba cédé mamba bana na ye ko fait de la raton midi poka bazo boyanga na kino kotala bana bazo boyanga est-ce que ko fait na bana o ali aboti ana bana ebele pourquoi bazo privé parce que ero monaka omoni ke attaque moko zo sur bana na yo malgré ba angelo bayaka ba angelo peut-être ba ozela yo la prière pour na ba réagir mais yo moko fokanga na no porte kangi porte bike porte oyo ba kosimba mwana na ngai te mwana ngai ya mwasi ba finga nga kisita nzamba pesi ngai ye oza muta mama olangi oza mutu ya fermissement yo moko zo fungola ba porte d'entrée ozo fungola ba gailo mama ozo fungola tout le monde muta ko fanda boy azu photo ya mwana na miniature amami kiango te anja batanzambe on nzamba pesi bike non ba finga kisita ba finga kisita Karine Dembo to on a solo ka mona soda yala ba na mona soda siko fo ola cha golata siko OK et ça va na ba soda ba finga kiye kisita lelo aboti pe mwana na mais pourquoi bazo continuer kaka ko finga mais ka sabeta bango kara baya na rando o ezaka rando normal soki bombanda ya kimama ya kimibali ya lingaki bobali ya mutu to mobali ya mutu alingaki baya na rando wana ba suka ka wana ya ba musicien asala makambu na ye hein. Il y a beaucoup de projets à faire. Bon, yo fingi lo mwana ba yo fingi lo mwana likambu nini? Ki jalousie kaka po mwana ngaza kitoko ou comment? Ya pelé, mwana taza elongi mabe. Mwana elongi mabe asala mwana la libumuté. Mwana elongi mabe, mwana ya mutu mukie, mwana ya mutu munene, mwana ya kisimbi. Mwana ya mongol, bango tu basala 9 mois na libumu. Mutu asala 1 mois na libumu azate. Atali chombe li chocho. Asalara 8 mois, 7 mois. Vous comprenez? Si vous bana wana tu ba mama na bango batela bango. Si vous na yo oyo sali 9 mois, mwana botami na bonne santé. Bana bazo botama na banjela mai. Ozomona ke mwana ngana boti na pasi ye wana bazo kanga mwana na ye. Yo sikoyo boti mwana na yo na poto. O bazo kufa ne balé, yo boti mwana na poto na bonne condition. Ya pasi ye ya mawaye ya kime olendika kozana bango wana chilelo oyo ngai no kipe binota to potana réseaux sociaux maka mususu
tokopotana kaka na bavérité wana oyo ezalaka ke yo olobaka na nga boye osalaka boye okendaka boye oyo ya baedingwe oyo ya banani tokopotana ka wana ya baheritier ya bafabrigas topotana ka wana me ya mwana te soko oyokela nga Karine Mokonzi oyokeli ngai me oyo na oyebisa yo soko oza mama ya solo oza na posa kotia video ya Zemi te oza na posa ya kotia photo ya Zemi te okenda maternité point barre mutu azala na yo te mutu aleselaka mwana aza te mutu afutaka oxygène ya mwana na yo aza te mais peut-être azotia bavideo wana parce que bazokokwakise mais ata balobi nalobi baokefunde pa nani na entourage na ye mais eza problème te tandi bazalaka na Ansi Luzolo yapele je sais pas nalobi kasi yoka te na entourage nalobi nga pena na yebi te biso tovanda na bato ti oui nga tovanda na bato nga na biso ke bauchu makambo nini komona nini makambo alobeso ebimi nalobi na lobeso nabike no pesanga mwa sunu nga na soko atuni nga dati ya libala nga na biso pesinga mwa sunu nga na obala ye eza muta musika te eza proche na nga proche na ngai bazopesa de boni ya wanga na komoni kazaka lesbienne siko so nalobi ke bon lobi na nga za lesbienne pesanga na mobali na okasi a comprendre ki lesbienne na nga wana pesa na babe mais aza proche na nga deuxième proche na ngai bafani na mboka moko boye nani so pe mboka nini wana na babe na mona ka téléphone ezolela bite na yamba nani na bina na ba kombo na ba na za na musala loba na ba kombo bato te ba ko comprendre na za na musala ote yamba biso nanu na bi okay na rappeler bino elle la suppose na rappeler yo ka lisolo bato ba beta abine to fandi ya wato che au parleur babenga na Chevignon Sainté obi Chevignon Sainté misa we ba bengi na ye nde to vandi awa to che au parler to vandi bala mibale belé balobi yo demba yo bala obala obota baboto lo bana na mbila papa ya bana na mobali na yo amema yo na mbila donc nde bozaka na tribunal yango koma bongo siko na tuni siko nde boza wana mutu anga beti lisolo ye ne papa ya bana na nga to ndenge nini ote ye papa bana na ote ye vie na yo ya lemba ante taza mona lemba te abina nga vie na nga lemba vie na yo ya lemba vie na nga ya lemba donc vie na nga ya lemba camarade ba grand frère na nga na lemba o comprendre donc eza mutu ya musika te proche siko tali solo abeti na poto ozoma penake ya lokuta donc na bike donc na mona teloko na loba te na isibaka la bimungu ezokanga te mère si répondre na bi papa na bimungu ezokanga tolongo wana proche pe kaka lisusu proche pe kaka lisusu ba désert ngana omonde na boy ngana zana TV masolo elanga ebele masolo mso ya positif et ya négatif mais tant que basimi mwana ngai te na yo sani merci Dembo pongo so fingi mère na so siko tala mama so da soda ba grand frère nga ba soda dans la kati ya famille na biso oke na nino na kin mazia oke na la police bazali oke na nini na à l'époque dara DSP et comment nini garde présidentielle ba soda bazali dans la kanchach bazali donc toi partout donc yo moko ndengo zana ero ya na rankini polémique na ngai yebango ke debo to suka la kishasa pourquoi na soka pas dire so les gens ka dire roti na komika plainte na nga na komi papa na détaillé que kuna ba ke porto plainte ba sel na mandat d'arrêt o sambala mutu na nini et siri na ngo point ba OK Dembo to omoni donc eza pona koloba nini ke ba proche bazala kaka ba proche otosala na bango et koza moi sola la kana ye a robeta au désert mobali ola la kana ye a robeta au désert mais yango pesi yo te ke lokola Ansi Luzolo mutaloba ki yango yo soki pe libumu azemi oke kotika yango e bongo soki baloki libumu na o msusu bala msusu bakoya na kati parce que oya balaki yo oya botisi yo mwana libala ekufa ozo comprendre mobali msusu akoya na sima msusu ekosenga obotel su mwana mibale mwana misato siko ndenge olakisi libumu wana bazwi libumu na bazikisi yango okokanga lisusu Ansi Luzolo ndoki okoloba lisusu ke obakali yo koluka lisusu bato. Non, il y a des choses où réseau comme là il faut bara oza na diplomatie, oza mutu internet. Internet là raté ya gérer barando. Internet il faut bara que non, likambo ndenge so bon pepe ndenge so ya na gauche ya na droite, na maîtriser on ndenge ni. Wana maîtrise actualité na yo. Au moins ndenge za ke mobali na o abalaki wana. Vous comprenez?
Aza na maîtrise nango ti. A garder choc, douleur, déception, à gérer. Au moins que era bimaki avandi. Avandi la ki yango. Mobali akei, mais moi naza wana. Protéger oya yo. Eh na ebité, nga jour akata mwana nga mabele. Paso na yaka na tolo. Pasi ona yoka na tolo ya pele. Siko muta ko fingela nga mwana. Ayaka na ba cheki yo, o mona ti garçon na olobi ki yo nga na bota botola nga bana. Na tike ka bongo. Po na bi ke tala ngo loka lukuta. Po so ezaki loka solo. Amona ki répondre dia na plateau. Te, kasi na répondre po za lukuta ti. OK Dembo Wembo parce que RK rapide na moni. Toyo mona tozaka toujours na makambo ba maman parce que moi na bino za yango to ke na suka. Ouais ba problème ezaka ka. Bino bozanga ba problème. Na biso. Maman si na papa biso. Papa si. Maman si na papa na biso. Grand prêtre Kofi Olomide Rambo Songa Beli Vena Saboga. Moi na mkia 7 ans. Ouais azobeta maman na concert du siècle. Na stade ya Roi Baudouin na kati Belgique. Tomoni autosa libala na ya kitoko na mama si. Mais on dirait basi mingi basepe na libala na te kaba na libali basepe. Tant que yo maman. Mais faut ba ki Rambo mobali basi belé. Rambo za mobali basi belé. Ma poni mama si na. Te makopo bato basala Kofi Olomide. Quand on parle de Kofi Olomide, tout le monde a déjà maman na o molimo ne pe mala kimia. Après maman pavillon 5 ba camarade maman na ye to na poto awa ba pepe ya kunji ba Christian na kwasa ba Pauline Nzongo ba bébé ki goma ba zebele ozo comprendre si ko passe wana ko fina remercier bango te imisusu ba kufi ba yi basi na ye ba ma Christian ba ser na ye wala ba ser na ye OK ko feza mutalela ba ser viera mbalela ba ser wala ba ser na ye OK ko fa lela bango fort mais Kofi asala a honorer bango te en fait. Kofi honorer bango ta sa elo mo boye na lobaka ngo na lobi omoni concert e kangama ki na poto bango tu banda olela viera mba komeka mama rifa na Londres mama rifa batinda ba plan ba mbongo zoya alata mais pote Paris banda manquer Rambo France za manquer banda manquer Rambo yango jour ayaka première eloko akenda na Tour Eiffel bomoni nazali wat eloko banda manquer yango wana siko eloko na mona ya mabe basi bazo silika parce que Kofi a fait ça bango merci. Kofi il chantait uniquement pour ses femmes. Parce que Kofi c'est un vrai flatteur. Kofi a bien flatter moi aussi. Kofi a bien ko linga moi aussi. Flatteur to ayebi ko solo la na base. Te na moi on est flatteur a bien que ba to linga ba messana ko corriger, hein? Garçon play de Paris d'ailleurs c'est moi na et comment bien. Donc na préciser bien malgré nzela minu flatter. Hein? Aibi ko flatter basi, nabi moi cité. Aibi ko flatter basi. Kofi c'est un bon parleur. Aibi ko loko solo la moi si. Kofi aibi ko linga. Omoni. Donc Kofi azwa Yesu atie awa, azu ba Angelu atie awa, azu moi si. Alobi Yesu, Nzambe, omoni moi so, yo mtopesa kingai. Donc ndenge Nzambe alobaka ke, donc asala mutu na image ya bonzambe. Nde Kofi azwa moi si. Na bato batanga histoire batanga science ya Kofi il est comme ça si on a ndenga Paris Kofi appelle ça basi wana merci te basi wana balatisa ye balesa ye balalisa ye na banda kwa danger botel à danger lelo oyo ba ville telema malgré ba concert na ba nzembo na ye ba œuvre d'esprit na ye mais c'est les femmes qui ont contribué yango mona sala ke fort asala effort na ba force na ye asala 25 ans de mariage na moi simoko asala moins fort mais tellement makambo basi banda benda e kaka elekaki na makasi yango na lo tokomi na sindi vous comprenez donc moi simoko te a osepela Kofi to linga to sepela ki to mona ta célibataire parce que Kofi azagu ya basi belé soki basa mikuse na linga mbali nga za lwa Kofi mbinga soki moi sambinga na linga Kofi azala moi teti moi ko vuka na ndenga vuka basi azagu ya basi belé donc basa mikuse basa mikie basa milai basa ba forme tout Kofi azagu na bango
mais siko Kofi apesa eloko moko te na basi wana tu balela ye. Pourquoi bino basi kasi? Donc yango bino siko basi yango bosepeli te nde Kofi abali. Mais kasi na répondre te. Moi une question nanga eza clair et net. Basi wana c'est tout à fait normal bazala jalouse. Ba jalouse pourquoi? Parce que Kofi apesa bango merci te. Kofi na ba télévision linga za mutu mo batanze bomo boye uniquement. Il y a basi à moi de la femme te. Pour les femmes qui l'ont soutenu. Vous comprenez? À ta concert mo boye il y a occasion à l'occasion de toutes les femmes qui m'ont soutenu durant son carrière. Pour basali trop pour na Koffi Olomide. Sindi ayokuta Koffi Olomide, basaleli déjà nyo surtout. Basaleli déjà nyo surtout, akuti déjà Koffi Olomide, azana 10 000 paires à basket, azana 100 000 vestes. Omoni. Donc ane loko morote akobakisa si Koffi Olomide. En étant moi aussi. Mais la musique, il y a un bakisa. Abakisi pe lorote, akuta déjà Kofi, azana ba disque, ba album, ba trophée déjà, azora déjà, azwa. Ane loro monta bakisi. O ezalaï ke Koffi Olomide, il a fallu à livrer basiwana, à livrer les bango concert, mo eza uniquement ya basiwana pour honneur ya basiwana. Ezalake basi ba kokota te. Mibali ba kokota te. Basi kaka. Basi na basi. Et simba te simba. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que basi wana tout ba ozala honorer. Et le représentant ba mission na biso yango wana. Concert à l'honneur de toutes les femmes. Au moins depuis qu'il y a rapport sika. Akenda mbala moko na cimetière kota la Loris la Congolaise. Loris la Congolaise azaki na grandeur ba tumsulte. Vous comprenez? Malgré votre nation, on a autant la combo na eba monaka malolo. Mais dans Paris awa, elle n'avait pas grand chose. Alaika moi c'est normal. Azena moi c'est normal. Donc asola kaka bien, em so kosola na yobi. Ah ndenge lekinanga em so moi ça opesi. Au moins na ça opesi wana. Ya ke pesa ngo em so musicien na Kishasa. Asali lango western. Asali lango western. Kuna skola doa mola ke malolo. Grand prêtre. On comprendre. Pas oya awa bazo yamba ye, ba yambi mise. Oh mise na biso Donc azaki motivatrice. Donc azo motiver ba tout, em sou ba concert, ba yamba. Donc ba solution zaki muto a luka solution em susu ya elo moko boye, ya bilamba mona ya zaki wana pona ko motiver ba. Merci beaucoup ezabongo ezaki. Mais elo libala Kofi wana ezaki libala te ezaki clip. Libala Kofi ezaki libala te ezaki clip. Ça veut dire clip. Ouais, bah on s'arrête à loi Congo. Il a clip, il a libalaté. Merci. On a propos na yo. Ma propos na ngate la vérité. Ok, merci beaucoup na Célé le Kitenge. Merci beaucoup na Jacques BDK. Merci beaucoup na Moria Makwata. Moria Makwata. Moria Makwata, voilà. On a petit frère propre. Merci beaucoup. To comme nous presque na souka. Et ala ki bongo pelé en fumo. Ayamba ki dembo. Dembo to comme nous na souka. To comme peine à concert ya fait rigola. Bonne chance na here. Ouais, na Accord Arena. Dans quelques semaines, dans 3 semaines, je crois. 3 semaines, 14 jours. 2 semaines. 2 semaines, faire Azobeta Accord Arena. Mais, non, tu comprends, on a propos moko boya tantina biso mo baza rapé TikTokers comme on est néné. OK. Aozi ko lobake ba musicien faire bazalaki na aéroport pour baya Grèce. BG Polo, azai koya na voiture azai koya rapide, asali accident, ba yibi ba passeport nyonso ya ba musicien et bungi. Alba ngomgoni. Na ti komona ngo lelo. Émission à ça qui jaune. Je sais pas, faut asali on peut ka lelo parce que ouais. Parce que au moni pendant kalawana. Bat basala accidenté. Actualité jet sécurité. Donc basela ka dembo wemu. Basela ngai. Hein, Congo Libanga, télévision, vérité na balabala. Parce que banda lobaki au concert annulé, manque avance, vérification des cas Congo Libanga comment tambola sur le terrain, vérité na balabala ensemble na réalisateur Arnold Vouma, Pixel illimité, donc on est sur le terrain pour nous vérifier concert est annulé toté. Donc tout le monde demande écran que concert est allé. Vous comprenez? Concert est allé et monsieur Senini et Koti. Elle va comprendre que monsieur Koti ba yesu koyo omoni bato wa mesana na promotion ya makiona ba promotion ezalaka keno azobeta lisolo ya lukuta pona bato la muka siko ekangi na ngote parce que mumwa déjà au demba yo masalaki ekanga déjà omoni oza sûr que jet set esali accident
sans photo, sans vidéo. Tobetali solo nani. Tobetali solo ya banani. Ya faire. Petit fali kutu elora muke so ekaka auta kimbandaka na boîte. Moi elora muke ka esalami oromona déjà ba vidéo, toromona déjà libongo mbandaka ndenge ezalaka. Sikoyo jet set, on parle de Ferrego là. Tu n'as répondre à tes yeux pendenge ni na ona lingolo makam na bango te. Mais il y a un moment tout ça la makam la nenga qui professionnalisme. Ata moi bagage ya mukie. Ha to mataka moi niveau. Siko lora to mo loba neti mutaloba alobaka français na Kinshasa te na Congo te. Soit comme loba français na poto amona lokola ko maele. Donc tout ça la ta makima tout ça la ta ba français to loba na poto. Donc maele ya poto na point wana te. Donc mungu a déjà dembawe mo asala déjà émission. Donc baya o diembela ba diembela te na actualité et lo weza na moté. Na porte parole à jet set mais pour la confirmation et lo weza te. Donc émission na salaki eza vrai ba to bazu ba visa liste ya ba boye ko pesanga parce que mon lokola peut-être na ko diffuser yango pona bango mo pe ba bombi makam na bango mais ba bato ba koyana bato ba koyate ozomona mais pona les restes au accident au tonini wana siko eza actualité ya makiona eza manque ya actualité. Mais pourquoi koko ça bon entre temps mutata na concert na kasi vérité na balabala mungu ezokanga te pele ta fumu na ebisi vérité na balabala mungu ezokanga donc mungu aso ekangi yo il faut ba ndenge nini osieta moni so abwakelo mungu amwe kozala nyoka moi nyoka ndenga chaka boy donc forme ya nyoka to bidaka nyoka so bwakele mungu isuko ekanga siko yo muta babesu ko bwakelo mungu faut parce que ndenge ni ozo na TV parce que mungu ade ekanga ki. Merci to comme na suka merci na c'est le petit Jésus na Luanda na bosaniote pi bomuna nga R9 vient nga valate Congolo wana pena vie pena ilozoli ye ratarate valate Congolo. Merci beaucoup na Marlène Kassanga, merci beaucoup na Yemoko R9 91 États-Unis na kata Belgique dembono sengaki ye na komi na nga na suka dernier monayo te mona ngezaka mungu ezokanga donc plateau eza nango wana 24 heures sur 24 heures toza na biso wana kalami to mona ba polo zo circuler donc ba polo ya vérité na balabala ya nango na prix moko abordable donc pas cher. Yo pour ça les marques na yo ezali donc plateau ezali studio ezali ba photo ba shooting photo ba cérémonie ba mariage ba biloko ezebele vraiment na kati ya Congo libanga télévision bozala dessus te biso masongi image ya propre ya qualité perfectionnement de l'image donc moi mona soko za moi boye mais so na Congo libanga so intaibo moi propreté et au sala vraiment bien aussi de la République azana na image yemoko Arnold Vumazana pe na image to bosani te garçon play ye pas zawana vraiment donc toi une équipe complet yora mutozo zanga mais bon na tikela no batangisa lo ka ba biki batangisa yo ba coach oku ba batangisa te a polémique te. Merci beaucoup. On continue à monde polémique wana pembe. Merci beaucoup. Na pesa mbote te appeler ta fou. Pesa ba mbote na okasi. Bon na pesa mbote na bato balingaka dembo wemo manager nanga personnel donc sénateur Beke bola moleke bele wa manager nanga ya pele faut bokaka donc Didier Malou Bobé bana bobongisa Bobé bana wala za discipline obi nga discipline ya mutu kasi yo sona na terrain na répondre kasi na wala za discipline c'est bon to beba na ki tozonga ni déjà OK yo moteka mungu ekangi félicitations mungu ekangi wala manager vraiment zaka toujours la poste na ye etikali yo pozonga ozonga boy po nga na zalaka na nga te parce que ba mo welela oti te ba wela to bwaka batu na yo na moni ba osinele biso to ba mo welela donc voilà ba mbotela Didier Malundama na Londres Belinda Mambui na Londres l'international donne à Yoyo Bambote Sigozali vraiment bon week-end à tout le monde donc voilà merci à toi aussi Pelé Tanfumu merci à Ndingo Yamba on temps vraiment où Yamba et salut plaisir n'a besoin de loba il y a un lobby déjà malgré ma sollicité mais lobby des impartis alors prochainement ton sur la suite est belé OK Bambote à tout le monde car bon s'abonner bon partager bon commenter bon ça vraiment il y a union até telara tozali mungu ekanga. Merci beaucoup ezalaki bongo Dembo Wembo. Ba propos ezaki anga ba réponse ezaki ya Dembo Wembo. Merci beaucoup na Arnold Vuma, merci beaucoup na Congo Libanga TV. Bo s'abonner toujours. Tolinga rabino bo liker, bo commenter et ça la rabiso bien. Ba nyonso o balinga biso. Sika nyonso bozali mokili mobimba. To pesi bino ba mbote. Na yamba ki bongo mama presque to comme na biso na suka na moya ba mama to comme ke na biso na suka. Bo s'abonner vraiment na Congo Libanga TV. Donc mingi ya kolobezala ki mais RSA sous-sauté to comme na biso na suka émission.
na bosanité mo Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola azana derrière na to ko faire maman Bokilo je crois. OK. Sincère mes condoléances na yo mo Rocky Massamba da Silva nabi que vous en passe mais on est ensemble. Bisous bisous, ciao ciao.